lokola bebe ya mwa ekila monena pesa kinga ngumi ya suwa yeteo paske nzoto na ye pete lokola na malemba konina na ya diama Gisèle Oumba nana troublé au mon amour. Bonjour très chers amis, heureuse encore de vous savoir nombreux devant vos écrans pour regarder votre servante Gisèle Oumba, diamant noir. Basangwa mboka ndenge yaka toza obligé to benga ba oyo ba yebi masolo mboka sans plus tarder tozo benga Bishop Élysée nde bosenga ki Bishop Élysée loba. Bonjour Bishop Élysée. Bonjour diamant noir. Merci to bengi mbango pona ndenge mambozo leka toza kuna ta otrenete ba papi les rois carte limité ba vandi corner makani bazoyo kama kambolinga ko lo balinga ki ba yokayo. Olobi nini pona UDPS wana lelo to fandeli yango te mais to vandi to tuna yo UDPS bazo kende élection avec ou sa machine à voter malobi pa na yo. Merci beaucoup Gisèle Diamant Noir. Omoni congolais azali naïf congolais et histoire ya mboka na été. To kanga ki ba bulletin de vote na mboko na 2011. To debisi Etienne Tshisekedi papa ya Félix que ba bulletin de vote yango yo Kabila a triché d'avance. Tant que la machine a voté, na ba fichier aussi ba cotisé plus de 10 millions. Et là qui sait que Chadar a gagné d'avance. Félix Tshisekedi akendaki na mboko to bengi Uganda na lobaki epai na yo. Akutani na Museveni. Mutamemaki kuna ezali Roger Lumbala, mutamemaki kuna yali Mbusa Nyamwisi, mutatindaki bango Kabila. Bakei kuna basololi alobi na kopeso mbongo kende oza poste à premier ministre. Il y a le but de Tchanga président au présidente. Alors, Batouana et Sibali Mbongo. Moutabandi, premier traître congolais, Ezali Etienne Tshisekedi. Premier collabo congolais, Ezali Etienne Tshisekedi. Tel père, tel fils. Et quand vous sabatez, baïbi politique. IDPS, Ezalaki, parti politique, Babenyango, collège de fondateurs. Bazalaki, 13 parlementaires, on a 80. Balobaki, Batelemelaki Mobutu. Kabila Mobutu achaki Feli anani Etienne Tshisekedi nakati na 2 ans après au bato bengi na 82 basali IDPS ezali parti politique mo ezala ki national mais les loyo et comme tribal pour ba membre fondateur basé belé moyena ba otanga bango te ba Paul Kapita bazalaki Gabriel Kyungu o yazalaki membre fondateur ya IDPS Bambouakem, Joseph Ngalula Pandajila, Faustin Birindwa, Bazalaki, membre fondateur à IDPS, Tshisekedi Etienne a écarté Bango sur ordre à Mobutu. Nazolo Bayango, avec force, Etienne Tshisekedi Azali faux opposant, accompagné dictature ya Mobutu pendant 32 ans. Atikeli Mwana Naïpe Maloba a accompagné occupation rwandaise Mobimba. Tala mutulokola Félix a salaté na 55 ans. Baki nokochaye candidat commun et ko simbate. Ojo comprendre. Alors, opposant nyoso basi balobela kiye. Moi to tia yo candidat commun na biso ezate yo tikala ko salaté za crime de gestion et ko simbate Félix Ozolanda. Alors Félix allié na ye mbongo azana ye collabo lokola tata na ye Etienne Tshisekedi azaki collabo. Basa ba collabo par IDPS, ils sont les plus grands partis politiques. Non, ils sont les plus anciens. Il y a une différence entre les plus grands partis politiques et les plus anciens. Pour la monopoliser parole, les députés bâtiers, ensemble, 500 députés. Après ML Salandi, après INC Habital Kamek, Bango bâtier 375 députés. Bazangambom, parti les plus pauvres. Alors, à Lingi, na 55 ans, Aliambong, le papa n'a Liakimbong. Papa na liambongo na 80 ans bon impérium. Alors, nga ekamusingaite tel père tel fils. Voilà. Mais biso ba congolais bazoluka ba information bien pour quand même voter. Tant que voter, faut pas voter mutoyo azamalamu. Tant musu Félix, le quoi azamwana mboka Félix azali congolais lokola yo lokola nga congolais lokola tout le monde peut-être à libérer mboka mais pourquoi bino bozoboya à kende élection te parce que nga na moni bato ya UDPS balobi bien même si ba ki élection na machine est possible est-ce que ça possible ba gagner ndenge Chadara za
Non, na répondre au chat d'ailleurs ça congolais de père et de mère. Azam tamanyema. Et question de nationalité congolais de père et de mère. Tokanga machine, tokanga ba bulletin de vote na mboka oyo. Il fallait pas boycotter l'élection. Tu sais que il y a que prêter serment na ndaku na ye. T'as l'aventure à sali pour certains papa irresponsable. T'as l'aventure à sali à prêter serment à nommer premier ministre était, puis à nommer ambassadeur était. Na lingina bisoboy, machine à voter au somona wana, c'est déjà la tricherie. Shadari a gagné d'avance. Avant les élections, Shadari a déjà président. Avant les élections, il y a un danger ni nezali na élection oyo. Oyo peuple congolais a battu. Danger yangoy. Peuple congolais landangai. Nazolo bana Gisèle est pas allé parmi peuple. Kabila saliché a tché Shadari. A tché Shadari. La bana Congo bolandangai. Batie machine à voter. 10 millions de personnes batie bango na kati ya ba fichier. Soki élection eleki Shadari a robima président. Pour crédibiliser l'élection, ba corrompre Félix na IDPS. Tant élection aussi là, ba kotia premier ministre nani Félix Tshisekedi Tshilombo. Tant ba kotia premier ministre, oui ou une année après, ba changer constitution. Élection comme une second décret, et l'ingolo banini. Peuple a banda ko voter lisusu te. Élection comme une chambre basse na chambre haute. Ba député na ba sénateur ndenge en Afrique du Sud, bangonde ba banda ko voter ba président de la République. Ce qui va changer constitution. Mbala moko Kabila akozonga ndenge nini. Soit empoisonné Shadari, soit Shadari a démissionné, basali ba élection anticipée. Kabila a zongi. Et tant que Shadari a démissionné, premier ministre automatiquement il faut démissionner. Qui? Obarocha Félix. Tozongi lisusu na boumbu. Peuple congolais lamuka. Benemi à Congo, ezaba Tshisekediste. Ennemi numéro 1 à Congo, ezalaki Obabengi Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Ennemi numéro 1 à Congo. Et nana tuna bana Congo. Parmi les 21 candidats au présidentiel, Bomoni Rwandais, na Azate. Bomoni Nani Roubert a postulé, Nyarugabo a postulé, ennemi à Congolais, Nazolo Bango, avec force, Ezaba Rwandais. Ezali Tshisekedi na ba Tshisekediste. Oyebi ke Tshisekedi mtakoti sa ba Rwandais na Congo. Tango Afdel azoya, Amina ye, Mobutu azobundisa Afdel, ya lobibo tika bango ba ya, toko solo la baza bandeko. Naza na 5 phrases historiques ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. A côté ça ba Rwandais, pas si le tozo mwana na Congo c'est Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Et on a zoloba, la mort d'Etienne Tshisekedi, c'est une délivrance pour la RDC. Mais nana okamwa Bishop Élisée parce que papa Tshisekedi paix à son âme azali père ya démocratie na Congo. Yo lelo ozoloba ke liwa na ye liwa yoka na kati yo. Tika na kati yo. Le père de la démocratie ça a été. Na Congo démocratie ça a été obenge père de démocratie ndengeni. Continuez. Merci. La démocratie au Congo yo intellectuel. OK. Dikambute to. La démocratie au Congo, comment tu peux l'appeler père de la démocratie? Mais siko ce que boy papa Tshisekedi za père de la démocratie mais yo combat na yo botiki cible ozaki Kabila bokomi na Félix. Mais eza trahison. Ka toka na peu exemple le 29 septembre bango nyonso 6 na nini na nini na triomphal ba ozana ba image Félix alobaki nini pas de machine à voter yango te alobaki pas le 29 non oyebi yango congolais sozo bandanga yebi le 29 opposant 6 opposants na batiaki bango balobaki bango nyonso pas de machine à voter ba wololi même caméré ko nani ko décevoir bisoté ba wololi caméré ba lobi na ye ko trahir bisoté Félix alobi pas de machine à munoko na ye le 29 aujourd'hui nous sommes le 24 il y a pas même un mois à le machine à voter zate mais après le 29 à Kenya Ouganda et Siga Makambo baby quand quelqu'un trahit il trahit pas sa femme il trahit pas ses enfants ni son parti politique a trahi 70 millions de Congolais. Au moins, nalobaki no likamba famille olangiawa. Tika na tanga kombo na bani kamba famille olangiawa.
lelo naza na raison bakoma kopesa na raison na bandako congolais nazolo bango na maudire Félix Tshisekedi na maudire o babengi IDPS na déclarer la mort politique ya IDPS et la mort politique ya Félix. IDPS na bomi yango baza ba traître depuis 82 baza la kaba traître. Tshisekedi c'est un homme traître. Premier collabo ya Congo c'est traître. Malheur à Congo eza Tshisekedi akotsa ba Rwandais. Mais ngasi kolo onazoka mwa bino moba na Congo biso nyonso tuba na Congo pourquoi boyoka nizala te au lieu que bengana Félix Tshisekedi aza mwana mboka azali congolais pona nini boyoka nizala te ke atika makambo oyo to mususu soka ke na nzela mabebi no boyoki yango kosolo na batu ya UDPS to yeba question eza kitoko tango bakendaki na dialogue ya Union Africaine na cité ya OIA Badi Banga azalaki muta IDPS tant balobelaki Badi Banga ayokaki te toye na dialogue ya Senko bayebisi muto nani Bruno Chibala premier ministre bayebisi atika ki atiki te toye sikoyo na élection mois passé le 29 septembre congolais tout yokangai IDPS andimi machine à voter toboy yango toboy machine à voter Aouti kaka Uganda andi machine à voter. C'est un traître. Félix Azali Toluba Babengi il n'est même pas amateur en politique. C'était l'apprenti en politique. Aïbi politique était. Son père aussi était amateur en politique. Il n'était pas mature. Parce que dans autant que les 5 phrases historiques d'Étienne Tshisekedi, je vous envoie les collaborateurs du Crapaud. Là, en 1960. Azobenga père, il y a indépendance. Patrice Emery Lumumba Crapaud. Première phrase. Deuxième phrase, naïe, bola la pongi à ba bébé. Alobi na peuple alinga telema contre Kabila ya botika na bino. Corrompu. Soki ba pesi yo mbongo lia ezali ya mboka. Tala tata ya 80 ans azolo ba na peuple congolais. Soki ba pesi yo mbongo lia ezali ya mboka. Celui qui a autorisé la corruption au Congo, au Bamboka, nous sommes au la corruption, Etienne Tshisekedi. Alobi, 4e phrase de Etienne Tshisekedi. Botika Bango, ba Rwandais, Baya, Toko Solola, Baza Bandeko. Pays est agressé par les étrangers. Ceux qui sont en occupation rwandaise, c'est Etienne Tshisekedi. Pays est la 5e phrase. Ayebisi Laurent Désiré Kabila. Senga, ba Rwandais facture, puis Bengana Bango. Il est co-auteur, naïbi français, il est co-auteur de la mort de Laurent Désiré Kabila. Parce que après ça qui est mauvais conseil, ce qui Laurent Désiré Kabila a bengana ka Rwandais te, makamse lingo za ndenge mususu. Oko bengana ba Rwandais toza na police te, toza na service à renseignement te, toza na armée te. Asala bagaf moko ba falsifier ngo na conférence nationale. Asala ba gaf moko ba falsifier yango na conférence nationale ba blanchir ye na camarade ne Mobutu ya on azo pesa Jean-Pierre Bemba Gombo merci pour akenda kine na funérailles ya Etienne Tshisekedi te akende ko s'incliner te c'est biblique et comme dans Proverbe chapitre 11 verset 10 deuxième paragraphe quand le méchant meurt on pousse les cris de joie. La mort d'Etienne Tshisekedi c'est une délivrance pour le Congo. C'est une délivrance. Bato ya IDPS bakosepela na yo te na kati maloba mpo bango mpe bazana toyebisaki bango déjà na diamant noir ntongo boleki bolobi mpo bapeuple congolais balingi makambo oyo Félix aosala te donc bino bolobi nini mpo mboka ebonga to wana besoin ya libération ya Congo mais totuni boye Bishop Élysée oui avant tunanga motuna pardon olobi bakosepela te merci mais nakolesa eloko moko ya motuya tango bango bata IDPS bazolo ba Francis Kalombo asala na nani na Kabila balobi dirkab na biso ya ensemble Kamitat Olivier asala na Kabila président Moïse Katumbi azalaki gouverneur pendant 8 ans et 8 mois mais Tshisekedi asali na Mobutu depuis 60 tina 82 22 ans. Après, bah, nommé 3 fois na Mobutu, premier ministre na Mobutu. Les deux, au 9 avril 97, Afidel Azoya, 7 jours premier ministre.
na kolobano eloko moko tika na yebisa bana Congo. Le martyr de la Pentecôte ezali ba Congolais ba massacre qui Jérôme Anani, Emmanuel Ibamba, Alexandre Mahamba, Évariste Kimba. Ce sont les 4 politiciens congolais exécutés par pendaison. Et si Kabatongi martyr lelo. Après avoir crevé bango miso le 1er juin 1966, qui était le ministre de l'Intérieur. Bango bazolo bake nani Moïse Katumbi asala na Kabila. Nani Olivier Kamita asala na Kabila. Balobi susu nani Francis Kalomba asala na Kabila. Akopesa akoza donneur de leçons. Mais bateau na tangi kombo le 1er juin 1966. Ngazolo bako finga te. Ngazolo bako avec des preuves. Mais ministre intérieur baboma batu na esiko zomo na parler du stade de martyrs wana. Ministre de l'Intérieur c'était qui? Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Na kwa mselo ko mo ba Congolais ba bosana le 4 juin 1969 massacre betidia na Lovanium. Tshisekedi azaki na Kabila na Mobutu. Massacre le 4 juin 1969 massacre des étudiants, plus de 100 étudiants ba boma bango. Tshisekedi asalaka na Mobutu. Tika na ebisa yo. Eloko mususu pona sukisa. Tshisekedi abengani na mboka villa Kinshasa ya botama na Kananga, abengani na villa Kinshasa ba membre ba collaborateur à Lumumba wala si bakangi Lumumba. Il y a une lettre écrite, ba commis la lettre criminelle d'Étienne Tshisekedi. Abengana Elenge Sapierre, Jean-Pierre Fina, le père d'Abeti Masikini, Nzuzi Emmanuel, le grand frère de Nzuzi Wambombo, Muzungu Christophe, père ya Muzungu Christophe. Abengana bango, atindi bango pa Albert Kalonji abomi bango. Wana eza crimité, c'est un crime. Azana makila batu bakufa na maboko. Nazo tangelo ba biloko esa ba effet réel. Etienne Tshisekedi ne mérite pas. Il n'est pas un héros. Héros ezali Patrice Emery Lumumba na Laurent Désiré Kabila. Lui n'est pas un héros. Il n'est pas un héros. Merci. Merci Tobombi. Question Moussous Metolobi. Olobi nini pon avenir ya RDC lelo to komi na biso na suka maloba na mukuse nyo surtout ndeto tikilo mabe. Et puis na tuna tango zo ba venir à RDC mais loba na. Merci. Oui, avenir à RDC za malamu. Les gagnants ne lâchent jamais. Yonanga to kelami ne lilingi na Nzambe. Peuple congolais kolembate. Le 26 ezali vendredi, tous dans la rue. Tous dans la rue. Tous dans la rue. Président Moïse Katumbi Tchapwe, père, il y a Renaissance, il y a Congo, chef de défi d'opposition, Mwana Mboka Jean-Pierre Bemba Gombo, Vital Kamere, Martin, Freddy Matungulu, balobi biso nyonso na nzela. Biso nyonso na nzela. Le Congo, papa d'Ara Koutina Lobaki, sauvons le Congo. Avenir à Congo et Samalam. Yé Akwei Atikali, Aza traître le col à son père. Premier collabo, premier traître na opposition na Congo, Etienne Tshisekedi. Moi na landi lokolo. C'est clair. Merci Bishop Élisée. Mais il y a une autre question. Moi, je suis pour mais est-ce que yo ozo silika posa moi na Congo, ozo moi na Congo zo ki mabe, UDPS bazo me makongo mabe, tozo silika po na sima ya Moïse Katumbi po na moni otangi. Na moi mukuse. Merci. Natangi Francis Kalombo. Natangi o bango bazo finga Francis Kalombo. Natangi o bango bazo finga Olivier Kamitatu. Natangi président Moïse Katumbi. Bango lutala ennemi numéro 1 à Congo. Etienne Tshisekedi. Yende apesa nani Mobutu makanisi ya mabe. Tala babinyoso bakufi, c'est Etienne Tshisekedi. Na kwa mselo ko moko batu baye bakate. Pardon, une minute. D'accord. Nazana 2 minutes. Na lo pesa loko moko ya motu ya peuple congolais baye bakate. Limbi Sangai penda Gisèle Yumba Diamant Noir. Na ko pesa loko moko ya mukuse. Bana Congo balimbisa ngai. Tangu Etienne Tshisekedi azalaki président ya conseil d'administration ya Air Zaïre. Oyebe ko asalaki akangisa PDG ya Air Zaïre na tango wana les frères de Patrice Lumumba. Il s'appelait Louis Richard Lumumba a côté 4 ans de prison.
ye azalaki PDG ya Exaï, mais Félix oyo babengi Etienne Tshisekedi akangisi PDG ya Exaï na tango wana, lui Richard Lumumba akoti 4 ans de prison. Akangisa ye pona koyeba ke atikala kolinga Lumumba te. Esa kena kotala mwasa Lumumba pona Jean-Pierre Bemba akena kotala ye. Nazo pona kusukisa na lobi boye. Na lobi boye. Gisèle, merci na ndenge na intervention na yo, mais la mort de Tshisekedi c'est la délivrance de la RDC. Merci. Merci. Olingo pesa mutu mo mbote toto sukisi na biso. Na zoloba na pesi ba Congolais nyonso mbote. Merci. Moto alembate. Nazali mobundeli sentinelle ya Congo. Bouche autorisée à président Moïse Katumbi Chapwe. Na pesi ba Congolais nyonso mbote. Papa nanga ya molimo mbote. Papa nanga na politique Moïse Katumbi Chapwe mbote. Salomon Idika Londa mbote. Dirkab mbote. Porte-parole adjoint mbote. Merci. Okay. Merci beaucoup. Merci na openda Bishop Elise to sepeli to tiki to clôture na biso émission. Merci na balaniko obolanda ki biso wana ezaki Bishop Elise azali molobeli na bino pesa bino toujours d'informations eza pona bola mon Congo. À très bientôt, restez branchés sur Diamant Noir et je vous dis bye. Diamant Gisèle Umba Gisèle Umba nakole nanga ya Diamant Gisèle Umba nana troublé au mon amour. Merci Gisèle Umba Diamant